opération yangwana esami kitoko mais balobi ke na bando de mete dans biloko eza wana donc na bando de mete azomela na outil mais déjà biloko ne nyonso eza déjà wana donc kanisa babola nga pena ko kanisa yo oh non soit prêtera pas babola surtout ba basali saka ba orphelin ba veuve banani papa nzamba lobi il est le père des orphelins et le mari de veuves de konaye bisibino message à Mouyombe gauche et l'Elisa qui bat. Boni misanga, nga Mouyombe gauche ndenga tene me aw bandi konanga. Na nyoka mi po lelo bo benga nga Mouyombe gauche lelo bo etanga maboko, ndengo ko betanga maboko. Bino pe bo nyoka mandenga na nyoka ma. Na koma ka mwana mutala na kwa 7h du matin, na zwi kombo na bandi ko komba, ko pamisa bakiti, ko bomsa place oyo tokosala ba répétition. Mais bino lelo bokote ba groupe boyebi valeur na yo teke tika na sala musala po lobika pela koma mutu toza la patient bato oyo lelo bayeli biso na musala oyo ya théâtre toza la patient tomona toza na respect na mutu oyo aza présent na yo mais au nom de Jésus nzambe azotalanga ngana na simba kisi te ona ke simba kisi pour notre fixer jamais de la vida bezotalanga na minute tozala ngo biso nyos awa mutu avec muninga aza te. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de $5 000. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, Antsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poul-Malebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Merci Balandia, nouvelle tendance. Merci Balandia, Kaza Dadi TV. Merci Nabao Union so Bopé Sarabiso, confiance encore une fois chez vous. Rendez kita Nazana Banda Kunabino, vraiment. Nazana Sengomingi Yako Yalisou Liboso, Yabino pour nous informer Bino, parce que Trobaki, système écologique, système à Kofunda. Donc on a comme bien on a Kofunda. Donc on a comme Kofunda, na public, na comme Kofunda, na ba téléspectateurs, on a comme Kofunda, na ba on so bazwa fidélité ya kolanda biso parce que to comme un système moko to comme mona ke lokuta et comme ko ya liboso ya vérité et puis lokuta so ke ni mwambango mbango yango biso sko pe to comme ko ya pe mwambango mbango na cadre ka ya kilelo pona ko funda ka donc désormais chez vous rendez kita zo funda nazo funda donc na ina makambo ko funda naza ko funda makambo nyonso oyo elekaki na journée mondiale du théâtre pour expliquer tout clair et bien parce que bah singa randekita yo expliquera bien donc système mikoleza ya refunda na ofunda nazo funda makama matanga ya Shaka Congo na matanga ya Nyoka Longo na ofunda lisusu na ofunda pana bino bato boza fidèle ya kolanda biso à chaque fois oza musika na États-Unis oza na Canada oza wapi oza na place nyonso ozali yeba ke na ofunda donc après ko funda Yomoko kata makambo na ofunda John tebi mwana mobali o John o basalaki opération je pense que toyaki awa to salaki mission to baki ke à chaque fois to bandoya pona ko pesa bino ba information ya mwana oyo par rapport ya ndenge état de santé na ye eza ko évoluer donc lelo makamisa to na ko funda yango wana nazo funda epa ya nani nazo funda epa ya Tata Nzambe parce que na mukili oyo toyebi na biso so eloko tokoloba te bino bato bozo yoka bopesa biso fidélité kolanda biso
Bo comprendre makamni na ofunda parce que bino bozawana bozabana na kati ya famille do na kati ya libota tuza na papa tuza pe na mama tuza pe biso na biso pe bandeko banoko bazali donc nazo funda donc so oza noko yoka rapport oza tata kento ozali mama leki ozali grand frère oza petit donc yoka makambo nazo funda donc to bandi na journée mondiale ya théâtre makambo nini elekaki na journée mondiale du théâtre parce que journée mondiale du théâtre ezalaka chaque le 27 mars ya année nyonso oyo bapesa mokolo wana mpona bato ya théâtre eza na bato ebele bafingaka bato ya théâtre babengaka bango bato ya maboke mpona bango so abi mutu ya maboke ezaki afingi ye donc mutu ya cinéma aleki mutu ya basérie aleki me mutu ya maboke aza mutu pamba pourquoi parce que bato ya maboke bazali kosekisa parce que comédie to oyo tobengi kosekisa evandaki mingi na groupe maboke donc ba dribble ezalaki kuna na kati donc groupe salongo to bana omona bango un peu na ba logique ba okeni na ba logique mo mais ce ko bena ke comédie kosekisa evandaki na groupe maboke yango soki mutu amoni ase monke na mutu ya théâtre ba ke alongba kuna bino bata maboke donc bato kosekisa comme si nde babengaka ba bouffon soki tomoni to illustrer bango na tango ya Bible parce que théâtre bobo sanaka te eza likambo ya lelo te depuis temps Jésus mamba théâtre ezalaka depuis temps Jésus na kati ya Bible okomona ba amphithéâtre na tango ya Bible okomona ba roi bazalaki na bato bazalaki kosekisa bano osala ba comédie bano benga bango ba bouffon du roi ezali bato balataka mabumu batiela kwa bangadia na kala ne bande kosala lati ba biloko mo lokwa ba jonker ne bazalaka donc yesu roi aza na kanda ye fois ya wana po asala tout roi seka le bouffon du roi bazalaki depuis le temps bazalaka na kala alors nande musala ngo ezako évoluer tie même biso sike même biso yango siko bato musu bakoma pona ko se manquer na biso balobaka bata maboke ole baba bato ya théâtre lokola vie maboke abande ko jouer rôle ne kitoko et comme na tamoko bo mutu alinga tala abika naketala maboke bandi naketala maboke donc maman ba omobenga bato to ya théâtre bata maboke na bandi awa pourquoi parce que journée oyo ya 2024 ezaki marqué na ba point fort moko je crois ezaki misato alors biso bato to participa ki et cela qui biso moi passe ya ko comprendre initiative to pe idée parce que le problème c'était quoi bandeko ba utaki poto na bandeko mususu ba internaute oka basala ba analyse pona bango il a fallu journée mondiale du théâtre et ça la mateba fêter yango te pourquoi parce que il y a eu Jani Oya Kufaki Jani Fay lokola Kufaki lokola journée wana ezaki journée esengo bakoya ko commémorer yango te bakokaki ko plutôt ko sepela nango te donc il a fallu tous en attitude ya matanga alors par là na lingi ko pesa pe un peu idée parce que ebele ba critikaka ANTPC ba critikaka président Masumu mais mikamaka musu esenga ko critiquer te esenga ko apporter moi ba idée OK oluki président Masumu otalisi atala papa tozana journée mais likanisi na biso ezali boy parce que na sola kina ndeko moko apesenga likanisi na bipona nga na monaki nenge Jani akufaki falaki to sala mukolo ya enterrement lokezaki journée na biso mondiale du théâtre ezaka journée moko munene ezaka marqué na ba réflexion na bomo ba atelier mo makambo ebele alors idée na ngeza ke président Masumu asala ke mukolo wana ya matanga Jani webimaki fallait biso tout lata ba polo na biso wana ya le 27 oyo tozaki nango parce que ezali mukolo biso to sepelaka eza mukolo moko très important parce que bandeko pona ko biso ko kutana nde to kutana ka biso nyonso wana to kutana kaka mukolo moko na année mobimba parce que bato nyonso bazala ba tournage na bango bazala makambo na bango et permettra te vraiment to ko kusanga mais seule journée wana esala kino okomona vie de loin omoni esobe ndenge to mona na kina matanga donc tout le monde azalaka wana oyo azalaka affilié au pasaka membre ya ANTPC même si ozaka membre te parce que likamba ANTPC to loba ki boyi ozala membre te lokola lisanga na biso o ezali reconnu na l'été ezali kaka moko wana ANTPC donc tu fais partie na kata ANTPC lokola Sokoda ezali ko sangisa bato nyonso bazali ba artiste bazali na ba droit d'auteur na bango bakina ko affilier kuna na kata ya Sokoda même si okete
so ça ba œuvre na o ezaka diffuser yeba ke Sokoda ke na kozwa mbongo pona yango. Alors il serait mieux pona yo okende na Sokoda okende ko s'enregistrer nous allons batu mususu ba s'enregistrer te na kati ya Sokoda mais Sokoda akouvra ba mbongo pona bango nyonso donc so akekuna akozwa pe mbongo na yo parce que ozali déjà artiste o musane ezali pona kozwa ba mbongo to pe ko kisanisa biloko nyonso ba droit d'auteur esengaka. Alors pour la batu mususu likanisa bango ezaki lolenge wana ezaki ke to kwa ko sala ke po un impact parce qu'il y avait déjà des polémiques batu mususu ba comme ande to na matanga ba masumu ndeni balingi bandeko na ngai ko kabola batu ezaka nango na litomba mokote ko sangana nde mutepesaka makasi babi l'union fait la force mais ko kabwana epesa kaka ba déséquilibre epesa ba makambo belé ya mabe. Alors yeko sala ndeni président Masumu na mayele na ye na kibo papa na ye na ba expérience ne oya zanango abi non lokola Jani akufaki et loko nini to sala parce que il y avait déjà des préparations parce que ba pole sala magi déjà ba to bazaya okende ba publicité zaki déjà lancé ba to bazaya déjà ko sala déjà ba descente na ba terrain. Alors lokola liwe ko kuta biso na kati ya makambo et loni photo sala il faut to reporter yango na date otonga to sala parce que to banda ko sepelaka te pendant que muninga na biso na manque parce que basaki na no programme te ya matanga. Alors lokola ko sama ndemo na tozela soki to sali programme ya matanga après to koyeba siko ko tsasko programme ya journée oyo to ko sepela parce qu'il faut to rattraper yango po ezaka moko na année bande ko na ngai na ebite décision na mabeni nyo ya salaki to mabeni nyo ya lobaki pona nga na moni mabete. Pourquoi? Parce que mukolane est important pour na biso to uti koleksa journée de la femme awa ba pesa ki mot d'ordre ba pesa muta fetete babi lokola tozana matanga lokola na est bandeko na biso bazo kufa to na guerre kuna bato bazo bundisa biso bitumba oto to kanite to lingi pété. Alors to ko sala ba manifestation te mais muto mutaza na attitude ya matanga. Alors lokola journée mondiale ya femme ezali to la tabiso nyonso teni ya noir ba mama to la tali puta ya mwindu pona ko laksa ke bandeko na biso bazana pasi bazana bitumba bazana kokufa bao bazana est parce que biso sana Kinshasa guerre zana Kinshasa te. Alors pona ko laksa ke to ko faire partir na likanisi moko pe na souci moko na bandeko bazana libanda esika bitumba ezali il faut to la ta tenible pona ko signifier yango malgré to ko zana sengo mais na kati ya sengo na biso to bosa te baninga ba na pasi. C'est ainsi au moment que ma maman balata ki maputa ya noir pona ko laksa souci moko oyo bazana ngona bandeko oyo bazali na est kuna esika ba bitumba ezali esika oyo injuste oyo injustice ezo salama pona ba mama na bandeko na biso ba viol ba ka ebele otomonaki na kan ndenge to brandisaki ba drapeau na biso pona relaxa ke tala ba osala biso mabe muto okipete mais na ba mboka musuku na soka likambo salami États-Unis mamo apesi pe maloba akati pe likambo me biso muto okotela biso azate. C'est comme ça. Alors tu ko remarquer mukolo wana absence totale ya ba leader o ba benga ba leader ya ba groupe belé ba monanité pona ko pesa raison parce que tant le président déjà président na biso a lancé déjà communiqué pas pesi mot d'ordre na que to changer yango to tiango le 13 avril pona ko récupérer mukolo wana parce que ezaki na makambo efala kito yoka ezalaki na makambo fala kito partager. Alors nazo pesa biso ba grande ligne ya makambo to lobelaki ya liboso président yemoka lekaki pona ko justifier ba makambo nyonso ndenge nini esengaki ke il faut to rattraper kaka mukolo wana na sima ya président koloba ba pesaki na papa Muyombe gauche comme étant muto aza expérimenté parce que ça a fait succès à l'écapé à loba moi liloba moko pona batu ba retenir na ba onyo so ba ki passe ba groupe jeune ezalaki wana ba jeune talentueux bazaki wana ba meka ko expérience na par rapport ya musala wa sali bana ba panda ba mbula ebele bande ko na bisi bino message à Muyombe gauche et lelisaki batu na régie na sengi bo pesa biso image o ya Muyombe gauche moi synthèse ka moi muke batu ba comprendre eloko nini Muyombe gauche alobaki. Merci beaucoup na pesa tumbote mbalami baloto mbalami sa to pato yambani mingi bana to kutala ki biso nyoto yambani
mais loko nazoloba eza eloko wana kosalisa biso na bagroupe ya biso toza nango pour le moment. Omoni valeur ya groupe bato basalaka théâtre, il faut groupe na kati ya mokili to na kati ya Congo to na kati ya Kinshasa ezala moko te. Ba groupe to masanga na biso il faut ezala ebele po valeur ya mosala biso ezala. Yango wana bino moko bozoloba na kati ya balabala ta ozoleka badeur ta bino bato baboke bato ya théâtre ta bato baboke, c'est vrai toza bato baboke, mais tout na ye yo tofianga bato baboke biso bato baboke bato ya théâtre toza la journée ya biso journée internationale ya théâtre. Il faut tozala fier po biso za la journée ya biso o batia na calendrier na monde entier. Ya mibale nina loba boye bolimbisanga ngambu yombe koshi nde na teleme awa bandeko na nga na nyokami po lelo bobenga ngambu yombe koshi lelo boyetanga maboko ndenge kobetela maboko bino pe bonyokama ndenga na nyokama konyokama na nyokama na buta bayombe na bana kolula théâtre ya ebale mondial na lobaka un jour fona koma likolo ya ebale mondial mais premier fois na mona TV na kapanga dia alors na koma ka mwana mosala la kati ya groupe Chic Shop Loyenge na koma ka mwana mosala na kwa 7h du matin na zwi kombo na bandi kokomba kopangisa bakiti kobongisa place oyo tokosala ba répétition mais bino lelo bokoti ya bagroupe boyebi valeur na yo teke tika nasala mosala po lobika mpe nakoma mutu eloko wana toyebi yango te okokutana na président akoti na kati ya groupe mbala moko bokoleka na TV okoki kosala oyo kokosala alokoki komona valeur lukula kaka na président na yo eloko na koyebisa bino bandeko na nga tonyokama soki tolingi mosala wana tonyokama lobilobi nzambe akopambola yo nga boyobi kosala tanga na nga te me kaka bato oyo na bengi bazileka na bengi basokola na bengi baali na bengi bato oyo bayebi kotanga nakomi koyekola kokoma mo mukanda me natanga na nga te alors eloko bokola koyebisa bino bandeko na nga tozala patient bato oyo lelo bayeli biso na mosala oyo ya théâtre tozala patient tomona tozala na respect na mutu oyo aza président na yo mune valeur komona ye lokola mutu pamba te parce que mosala ozosala wana pour le moment oyo ye kosala koloba teke kosuka wana soki oye kosupporte oyebi kosupporte ondimi mosala na yo kokende kaka liboso omata okita nga muyombe gose na tebi liboso ya bino awa soki natuni bato awa te botondi awa bato mibale misato bakoloba teke muyombe gose asalaka mosala na kisi te mais au nom de Jésus nzambe azosala nga ngana nasimba kisi te oyo nake simba kisi mpo nazwa succès jamais de la vie nzambe azosala nga ngai muyombe gose nzambe azosala nga na tie mosapi di lelo na nazwa kisi teke nga muyombe gose nayeba mama bikudi oyo nayeba papa boye opesaka succès mpo nakotala lokolo muyombe gose eloko oyo nazalaka nango te moto akosa bino te ngai muyombe gose nakomi lelo boye eza ye moko nzambe kokendaka babasango kokendaka na nkamba kokendaka na liloba nzambe dan prophète code Paul Dominique mutu akosa bino te ke muyombe gose azalaka kisi lukuta nga muyombe gose omona nga boye bandeko na nga nazoyebisa bino miniti oyo nga muyombe gose azalaka simple comme bonjour mais ntango yo ozomona nga na TV mutu mabe mutu azakopusa pembe na ye te mutu aza toki mutu aza bakisi mama mutu akosa yo te tomona mosala biso valeur na miniti oyo tozala yango biso nyonso awa mutu aleki moninga aza te biso nyonso bacomédien biso toleka na TV biso tosala barépétition biso nyonso tolingi mosala na biso mutu aleki moninga aza te à part mutu aleki biso awa nde toza boye te président Masubu de Prende tokometre baboko mbala misato mbala bine nga muyombe gose naza kaka ndenge moko na yo naza ta grade moko ta NTT nini
naza grade moko te naza membre lekula yo buto bandi théâtre lelo nanga tokokani kaka na kati ya lisanga na bito ya théâtre bandeko yanga na nyokoma epanga diadi ya mwana mosala na bembi fe nga nazalaka mituka na nga kobwaka bazie na balabala nasomba bembi fe na nga diadia basilisa bembi fe wana ekobaki mbamba na tela te kozwa eloko te papa Tsakana alogi na ye alogi na ye papa Tsakana alogi na ye alors papa Tsakana za témoin ngana yaka kofukama liboso ya ngadiadia nakomi mwana mutala na papa Tsakana so atininga eloko meme cigarette akibebana kesomba peti butukutuku te atininga kuanga neke somba tina koma ka mwana mutala moko kusakana te nyoto mususu ko na ebisi bino awa bokondima te mais lelo ba TV ebele ba groupe ebele oyeka mbala moko na groupe mbala moko mimoni ke okoli okoki menano okoki te ya suka nalo ba pona lobi mingi bande kunanga to ye baba president biso bazo diriger biso na ba groupe la biso alors yo comme on est quitté pour la TV, on est quitté 5 fois, alors, il y a un lingot sur tout bateau, au longwe, au quai à la groupe. Bande Kolanga, c'est vrai, au Kolongwa, au longwe, Kolongwe n'a problème. Kolongwe, c'est la pièce où on est ici, la ti, et si li, n'a si mandé, soit de la Kenayo, n'a pas dit les Kabasala. Alors, n'a pas dit kokata pièce ya mutu bande kolanga surtout nga okati pièce langa lo banzamba yo kanga te na pesi yo valeur na peto responsabilité langa pièce alors lukula omoni ke yo bakomi kolanda la babala ko bengo la babala ali okati ko tala groupe na yo bande kolanga yango nde na yo kaka bato babobelanga moyo bakoti ndoki Allez mon aïe, allez qui regarde à Koufi, il vous yombe gauche, au nom de Jésus. Bandeko, dans la moussala, parce que moussala wana, elle moussou ba ko benga yote yomo kumutoluki, bachi de kaluki ba masumu oluki banani, boyo ko sala théâtre, mutema moko, bozo bilobi nzambe apambula yo, okote moussala yo. Ben venanga ici la boko angadadia. Nzambe aloba akozongisa nga sa azongisa ngo même fois 10. Erwana zaka wa locataire mais lelo naza tout locataire te. Pour nini payote. Sala théâtre la yo bisika nyoto te pri ko sala. Kagama na penda wana tina suka elongo ezali. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kusunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino bana posa lisumi na bino bano baboti bakenda bano bazala moya kotanga te bato bana besoin lisungi bino bato wala mitema malamu to wana posa ya lisumi na bino na orphelinat Christ Rédempteur la kata Fondation Alendele kanise loko ezayo ndolo bakie Ozanzambe ya bana bitike yo mokolo bakie osungaka basi bakufela mibali pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse.
senga yo yonde okopesanga ai olobaki na ngai naluka yo papa okomi monisa ai olobaki na ngai bilaka na yo ekokokisama mpo na ngai oza moyoki losambo iyo nde mofuti malamu awa na ye koluka yo shilo ya nola na mona Bolandi Muyombe gauche alobi pona makambo ya experience oya sali bele ba olinga komata ebele ba olinga koyebana me bazolongo leloko mo babengi sacrifice balingi yango te boyoki Muyombe gauche alobi akomaki boy ya chic shock c'est ezali eza momoko ya pasi makasi boy akomaki boy pour dire que ami sacrifié qui au-delà ya oya koka ko apporter na groupe mandima ko salango elelo nzambe afute akoma Muyombe gauche oya koma au-delà na yango ba shogun ba papa ntsakala alobi bien que ba koma ko tindanga même ata cigarette qui ne ko soma na bane ko kene ko salango même malgré na zaki plus âgé na zaki mukolo shogun na zaki mukolo mérita ki yango te mais c'est comme si qui ligne moko ya formation bandeko nakala ezali so oké ko yekola okomona vraiment ba parents na yo d'abord ba yekola ba mécanique ba yekola menuiserie omona pena ke ba parents no d'abord ba okele ba pesi na ntaba ba pesi msuna 6 casiers ou bien 5 casiers ba sengi non poto l'accès musala parce que musala on te oza vie na yo lingo koma tolier ba kebe na ba pesi ntaba ba pesi ba soso onde ba okeno bala mutu pour que l'habitant yo aussi sa musala comme on laisse sa famille na yo et mettre à comme maillot na formation parce que tobo sanate ba difficulté ba pas sinon ce na kati ya musala ezalaka pour faire partir na kati ya formation ya mutu tango ko koma pena o komi obi ke non na lekaki na place yango mona basoda bakenda kibomango bakenda kota koli total ga ngona ba film ba chinois. À chaque épreuve, on doit les canangos et ali épreuve pour makambo okuta na on a vie, il faut relever en haut. Bota la film ya Sandé. Pour mona ke ba formation no so ba pesa kaye et ça makambo okuta na on a ring. Tala karaté tiger. Biloko tout brise la kisaki petu wana makofi ko beta boye. Ba biloko ba kange singa na lokolo beta et ça makambo ekomela ke na combat. Alors yo so lingo affronter ba grande chose. Mozobo sanake o le kapena ba épreuve makambo. Alors makambo ne so ba mettre ba tinda rabisu. Kita monter, sala boyo ko kite alobi no boye, afingi yo. Mais lelo e koma ndenge nini? Lelo e koma soki mutu ake ko so formation, au mona a créé moi camaraderie moko boye côté ya musana bango, tonga kana ye maître. Ah mboka na biso yango to ko devenir tête au qui n'est pas été maître pas ya zoye kusa Jackie. Azo beta ye lokola mutaini ye mutalinga kaete mais ça fait partie de la formation ya Jackie Chan. Mukolo Jackie asili sa formation comme makasi jamais beta pai jamais finga pai jamais tonga pai ebele bozolandanga ofinga ka pai otonga ka pai surtout même na ba pasteur ebele ba pasteur bazolandanga bakoma kofinga bato balakisa bango koteya bakoma kotonga bango baloba na asuste na yebi mamisu ya kombo na bina ofunda na yebi mamisu ya kombo ozawa noza mutu munene osola na père spirituel na oti oma oteya mateya no koma ba no père spirituel azalaka te ba pasteur encore bango ba kolo bible ba kolo ba verset ba kana ba verset zaka pour na ba verset ka contre ba na kati ya bible wana o père spirituel azalaka te père spirituel azalaka Timothée azalaki mwana ya apôtre Paul alobaki yango bien que mon fils Timothée que j'ai engendré na boti na évangile ba mwana ngai parti mo balobaka o nene o ba mutu na yo mutu na ta mutu nzambe bandeko Moïse a Bible bato batanga ngo bien te Moïse azoko tambusa bana Israël bazobima babimi bakomo kende
na désert. Moïse a soit 10 commandements. Tant Moïse a soit 10 commandements, et Nasima, Baramasi, ben intoxiqué, ban nzambe, basali Vodor, et Vodor, wana ce que c'est non, au bazon en Égypte, koto, bampiaka, bapasi, bamilelo, tozong en Égypte, babosani ke nzambe, azan nzambe a continuité, nzambe oyo, alongola gao na kati ya boumbu, a memi oti na terre promise. Et pendant que bazon ça marche na bango ya terre promise, oketi na terre promise, bapesi bango boule bazonga na bango kuna, parce que bapasi eleki, nzambe, tango Moïse a komo zonga, nzambe, tanga Bible, nzambe sa Moïse abine boy. Kende kotala batu na yo makamba yo sala, batu na yo abengi bango batu na yo pona nini? Et ça ba langage. Et ça langage codé. Vous comprenez nzamba lo bela langage moi bitala batu na yo do bato yo bimisi ozo kena bango basa lokola peuple oyo zo ko encadrer. Alors habitala batu na yo. Écrit Apocalypse, écrit à l'ange de l'église. Écrit à l'ange de l'église, ange de l'église tel. Mais l'église est nzambe. Comme la ange, il y a église wana. Makamousse za nga ba significatif, makamousse za nga compréhension, comprendre le langage ni balimba lo ba place oyo. Alors bandeko, muyombe gauche eloko moya ko bakisa sous alobi, na kasi bolandi yango mais poto tie muke. Alobi nga na sali film nanga na pesi rôle, alobi mamba orgueil yo koti na bato théâtre. Na pesi rôle au moni ki yo fo yo komi danger lo kwa bakobo komo leka oyebani mbala mo seni ni olongwe okesa la groupe na yo o même peu bato na kati ya groupe. Bandeko nanga parla na lo banini. Bandeko Satan a quitté na mabele oyo baloba amema ba ange ebele ba ba tikala likolo ba muke par rapport à oya mema na rébellion. Siko to mituna na to za pena bato mayele. To mituna na nanu. Satan ayebisaki ba ange wana nini o nzamba za mabe po convaincre bango ba ndima pela ke nzamba fo. Ndeko nanga. Satan tonga nzambe na ba ange tala kutu nzambe wana. Na hebi maloba loba te mais nazoko imaginer ka tala kutu nzambe wana o mona alingaka te boye saka bosa on peut trop c'est trop peu mais nzambe bengi 3 fois 5 a malamu aza bolingo. Il est riche à bonté, et lent à la colère, il est le miséricorde. Azabo, non, bolingo, babi, yazana bolingo, te, mais yemoko bolingo. Mais, babimi sa mabe panzambe, kamutu mabe. Yango soki yo, baso kotonga yo, baso ba n'importe quoi pour nos papa. Maman, olandarate. Olandarate. Makambo ta na olobango na osala illusion na sila. Parce que, na sima ya muyombe gauche, to mona ki, papa météo alekaki, météo alobaki makambo très important. Après ça qui mbote, après ça qui makanisi na ba oyo, basa na poto ba kokodia nzombo, ba mangobo, ba René Molinga kimbateke papa lobe, après ça qui bango mbote pona okanisa ba ke ba mikolo eza ba mikolo bano ba bima lelo pe ba yebi bango te ba mona bango na ba TV, to ça pe écran to projecter écran moko wana pe aller. To mandi ko solana bango ba lobi pe makamwa kitoko et ça ne so ba initiative ba idée otoko ko yebisa président Masumu pour que ba to pas participer à la journée parce que malgré ba ça libanda mais mukola pese sengo pe pona bango pendant que to tsaka ba photo na biso na groupe na biso ANTPC ba photo na bango pe toujours lexa parce que ebele to lexa ba photo na bango tout le monde bango pe kunate ba laka ki ba koya mais tout le monde bango pété. Alors pourquoi la bisi là? Tu as remarqué dans la rencontre parce que pasteur de la foi, tant que tu as maloba, alobi, likamba komi kitisa, abibota la muyombe gauche oyo. Parce que ngana sa qui intervient na muyombe gauche alobi lo abi, na tuni na bi yo banoya na makambo te. Ozaki mutu moko ya succès bande ko memu makambo na biso ko toko yate. Mais pourquoi to monio okomi ko lana makamba abina koli. Donc c'est que bi makamba no sa liboso ezaki bo mwana enfantillage. Zaki bo mwana. Mabina koli. Alors, tu remarqué nini? Va moka courant moke bimi na ba analyste o ba sa ba analyse, ba to Bellevue ba bimi, ba to ya sila pe ba bimi. Et un jour na kende ko sa l'émission, na ba to ya sila. Ah, na moni ndeko na nga moko na boko tanga kombo na ye. Abina ngo yo sa muta Bellevue. Oh, na kamo na bise ndeko na nga. Ngana to kutanaka mais oyebi sanga makambo te mais comment lelo so bimisanga boye ke na sa muta Bellevue nga kutana Bellevue nga sona Bellevue ke o muta tel boye nazali analyste ne to benga ka ba journaliste internet to kenda ko sala émission na muto soka actualité zali o likambo za to kendaka
tosana Bellevue, tosana Sila, tosana Muto. Alors, bino boyo ko créer et loko mo comme que ce que Muta sali koto, asala koto te donc un journaliste, ce que na ye, na sali émission na Sila, non sana Bellevue. Mais quelle pensée, quelle idée nini wana boanango. Journaliste, asaka journaliste moko, asana parti prité asa au milieu du village. Akosala émission na bato ya pouvoir, akosala pe émission na bato opposition. Mais le long de tout monde na kata République démocratique du Congo, ba journaliste opposition, na ba journaliste à pouvoir. Ezalakate. Nana kozala muta mutute, na bango mbale mutapesa ngamba ngazate, na bango mbale mutabenga ngana likambo zate, mais soki émission na koyamba ibutu, na koyamba nani tendresse, na koyamba kin, na koyamba mutunos et comme ça ba pesa exclusivité koto ba koyamba te. Alors pour vous informer, ezana batu musuba komi ko lemba biloko. Alors mabe ezanini, bokomi sko ko bebisa sko artiste parce que pasteur de la foi lobi boy. Atanga koma mutu ya nene musala nzambe, atanga koma mutu te. Alobi na pesi toli o na batu nyonso pona nini to mitala te ba succès na biso matia biso lolendo à chaque fois ba benga bango omona kaka Bellevue ayaka Sila été to mona ki pe na matanga Bellevue ayaki Sila toujours ayaki Sila se fait rare à mona na raté. Alors na kata conseil o biso to comprendre que pasteur alinga koloba parce que tozaki na beso to mona Sila na Bellevue para ça na poto mais Sila ne mutasa to moni été asala ba raison o ya ko pesa pourquoi été mais tozolo bake souci ezalaki ke to sangana biso no sopona esengo ya ko célébrer mukolo na biso à ne pas oublier tant météo a tellement kasenga ki une minute de silence pour okanisa ba wey ba nyonso ba batika biso o to sanga ba musalamo parce que ya mukolo réflexion parce que to mona ki makambebele le kaki wana ba docteur ba le kaki docteur alobeli likamba mbasu to ba kake mbasu ezalaka pona eza maladi babwakelaka mais docteur a signifié biso que mbaso non maladi babwakelaka mutu te ezali maladi normal pour dire que makamu nyonso tomonaka na bomoto boye ya bondoki pe ezalaka sida kindoki ezali mbaso kindoki ezali tibera kindoki ezali malaria kindoki ezali donc satan lokola koma satan abebisa nyonso o ezali ya bonzambe donc ya koma kosala ngo pe na ndenge na kozwa pe ya malamu abebisa nga commission na ndenge na ye. Alors, c'est pourquoi les gens peuvent attendre expliquer ma camo mingi parce que na pesa ki 3 éléments autres ko lebela lelo nenga ko beta pena un peu lisula ko la sabatuke batu ba mona ke Sila osala boy yango conseil nga na pesa na Sila ko landa batu ba peso batolite bazo me mon erreur mi apparaître mona naka na ba makambo yango muteko sa pe batu ba linga ope mingi comment on en a batute et comme ko sa batu ba yino batu ba comprendre ote effectivement le ronino lingi muningo azo monana azo ko se faire aimer na batu te ya sa bien to monango muyombe gauche akomaki mutu pamba kanga ma photo nde photo baluka bonde to mona kanga na ba wera zaka pasi na ko pesa moi exemple opona clore likambo o ya journée mondiale du théâtre parce que batu bele balandinga ba comprendre makamni le leke kuna et na mutu asokoda aleka ki pona ko bisa biso makamba ki droit d'auteur na ba réalisateur makambo botanga te boyebite il faut que ne ko komisa ba komo ko déclarer ba œuvre na bino en tout cas ça qui journée mo kitoko batu bazwa ki mo maïl oyebi wera a gagné JB na ndengeni wera gagné JB na eloko mo muke wera azaka nkoi wana batu bano sala erreur o batu balobaka lelo basaka erreur parce que biso to kana matière to pesa bino matière wera babenga kae le roi de la forêt batu baba wera le roi de la forêt le roi de la forêt c'est la lion non lion azali le roi des animaux. Lion azali le roi des animaux. Mais léopard azali le roi de la forêt. Parce que lion avant dans la forêt, avant dans la zamba, avant dans la savane. Ici quoi ça vraiment ba désertique, bo mama tita mike azala libanda wana. Mais zambo ezala banzete na zamba, léopard escape sa loi na ezakuna. Léopard akota katina ma bimisi pena ngando abimisi aka dame. Akota kuna matina nzeta ka zulika kwa kangia kita dame. N'importe chose comprend donc léopard azalaka le roi de la forêt. Ya babenga ka wera sol le roi de la forêt. Mais wera sol azalaka mukonza banyama te. Mais akonza bango na ko dame parce que adamaka pena banyama mo ebele pe donc banini pena do yena lion pe ezaka keba pe. Alors, wera na wenge d'ensemble azaki un peu rare. Azako monana te babimisa ke na connotation kanda moko boy mais tangu wenge panzana ki première stratégie ba pesa ki wera apparition bimaka bato baebi bafana na bandal wera bando fana na liboso sa la coste wana chaque jour avant Dakar le boko na litama boy
Ba mama to bakenda ba catholique waso bimika oh wana nani welo babenga ke welo po ba mama ole ba lo ba wera oh wana welo oh nini ngo vandi boy to mona kete oh te oyebite baninga bakabwana ki baninga ne bakende ki poto mawa wana muke sala wera. Alors nga conseil on peut ça si la yango wana kolinga te otike la belle vie place parce que na ba mawa wana to vanda na biso na belle vie. Alors yo ki charisme boto jiba zaki on jiba la lipongi abimana mo ite mukulu a confirma déjà ki mukulu wera baniko gagner ba place ti bomona ki batuna Blaise Bula na guerre bozaki nango ya wenge nani ya ganaki Blaise Bula mo alo ba wera ezata bibino mo boyebi ayi si je yo ebi ti mutagane ko ebi. Alors par là tozo chité pour na kolobela makambo ya journée mondiale du théâtre ni ne leka ki kuna donc la pesi bino résumé ba makambo leka kuna makambo ni pasteur alobaki makambo ni ba intervenant o ba intervenant ki balobaki. Alors makambo matanga ya Chaka Kongo la makambo ya Chaka makanga Kongo makambo mataka Chaka Kongo na nono na koloba mingi te eloko to remarquer oyo to mona matanga wana batu ba akize mwana Chaka Kongo ye moko komone nani Marco bakize Marai a se justifié à l'équipe a place belé pour na koloba makama mbongo mais kolanda biloko nyoso batu balobi Marai abimi na faute ya makasi. Pourquoi? Parce que mbongo eza $50,000 yo soki pourcentage o Chaka Kongo bande okata pourcentage jamais okata $15,000 na kata $15,000 wana alobaki mbongo museza ba musicien. Mais pour vous informer studio ba futati muto bande ko sala ba clip mvwa matile lo ba clip ya nzembo Chaka Kongo ebimate clip salamité ti ba kundi Chaka Kongo tala ne ba kundi Chaka Kongo bako kunde ne mwana te batu ba mona nité kote kuna ba rapport o nini mwana na asa panza matanga déjà asa zongisa ba noko asa panza matanga alingi mutu moko te na kata matanga wana yeka mutaza na profil ya liboso. Alors ndebo moni matanga cha biso to sala ba émission toloba ke matanga Chaka Kongo ese kuna manzoke kuna mangate bayeko kuna ne matanga Chaka Kongo lobi ne Chaka Kongo akunda maki. Alors côté ya nono atalaku bambato akomi koleka botika nyoka longo sa eloko te ba démarche betu zaki nango besoin nyoka longo mutu a aider biso mais to moni présence ya nyoka longo te. En tout cas moi je suis désolé na comportement ya nyoka longo pona ko perdre animateur na ye oyo ba animateur nyoso ba reconnaître que la papa ya ba animateur mais akufi elongia nyoka longo etikali komona na te. Ezali image moka mabe to yebake o to lonaka yango to buka peu importe o to koko pesa lokola ba raison na moni mutu mazo bono peut-être saki na tenter ndenge mo to bela mukola journée mondiale du théâtre ba musu bazaki na tenter pour andoke sani eloko te bazaki na tenter ba kenaki wapi eloko te so to landi pe nyoka longa expliquer biso kazaki wapi panaka mona ni te na matanga ezali pasi makasi ba animateur ba souffraka na ba musicien bazaka na bango mais tala lelo eloko oyo balakisi est-ce que soki misi akufi ba animateur bakoya eza pasi na fundi kaka bino mobo miyeba boza wana ba Bill Clinton bakingandi bino mobo miyeba kaka basala ki nzembo solidarité atalaku nzembo wana eyokanite ni promotion nango ebele basala ki nzembo lebu kabuya kufi basali nzembo kitoko mais nzembo wana basali ni promotion nango bandeko même nzembo matanga basala ka promotion nango to mona sans souci akufa na bakufi nyoso na ba wei nyoso à part nzembo mbuze ya bana gala luka mabele ya bana Kongo zela lisolo elekia nzembo wana etikala chef d'œuvre banzembo bayembela ba wei nzembo mo su Kofi ayembela Miriam moleka Miriam nzambe ko yoka etikala chef d'œuvre ya sans souci donc tina ba barba yoka ngondi nzembo ya rumba mais nzembo ba artiste ba lelaki ndeko na bango kufaki mais après wana banzembo lisu botangela nga ba oba kufa pena toki pena mama na chanson na ndimité pona nini to sango na kibomotema mabe des fois akufa nzembo ni botikela biso na bosani na nzembo papa mba yembela kibana na etango akufa tango emene akufaki wana pe tikala pe chef d'œuvre bandeko to sosola makambo to sala
Toso sur la makambo to ça donne expliquer bino makamune soko yeba kite makambo lekinde ngwana nyoka longa monete ba mise ba monete sali passe na famille aussi longtemps que nono a travaillé trop à nyoko mina nyoka longo. Alors pona ko suki ça de tosengi na régie bo pesa biso image ya mwana oyo John basala ki opération électrique kitoko parce que toloba kitoko zonga pona ko laksabino John soki intervention na e ko leka malamu. Gloire à Dieu na ba onyoso bazwa kita ya kosambela pona John nzambe asali ya miracle asali ya minene John opération réussi to pesi pena merci na ba docteur nyonso ya hôpital o ya Kanchachi vraiment musala kitoko onioza na poto et puis na mukonzi na biso mboka Fati Beton merci na cadeau kitoko pesi na Kanchachi vraiment musala ça ma kitoko ba docteur basa opération gravement na kome kosumba na kosala seul na ye na michopo na ye na awa na ba chasser mais ba kangi yango bazongisa comme kosala na sima kitoko vraiment to pesi merci maman Dadi. Vraiment, maman Dadi Kassa, na pesio merci mingi na onyos na initiative nyos to sa ki ba moyen bo tsaki na bandeko nyonso ba soutenaki biso bandeko diaspora na bandeko to sa ki na bango na Kanchachi kuna ba yaki ba volontaire ba yaki pe na ba moyen na bango ba sa ko tina bango de partout o esuni mono na ba prière vraiment na pesi bino merci na kasi to kutante na uti kuna na Kanchachi opération ya ngwana esami kitoko na kuti bandeko ba zati mebesinga kino bandeko ba lekaka mama Kassa Dadi maman Dadi plutôt atina ki pema ba moyen mususu etikalaki to tiko tika pona mwana alia me balobi ke na bando de la mete dans biloko ezana na na bando de la mete azomela na nuti mais déjà biloko ne nyonso eza déjà wana donc tango bandaka ko dame kitoko mwana oyo azali pamboli ya nzambe yango to mona ka bandeko na biso apoto nzamba pambola bino omoni bino bomiye barandete na obo si bo apporter na Congo omoni pour na Congo marché sur 100% oh l'état ko pesa na ba congolais l'état pesa M sous 30% bino pesa biso 50% grâce à bino na ba bonne net to na ko so ba mbongo na ba agence soki bino teza pasi bolonga na poste to pesa bino teza poste solo nzambe pa ko pambola bino bomona ba star ya poto soki ya pambola mi mbongo na ke na ko pesa ba bola ndeko na ngeza verset biblique kanisa ba bola ngape na ko kanisa yo. Oh non, soit prêtera pas babola, surtout ba sel sera ba orphelin, ba veuve, banane, papa. Nzamba lobi il est le père des orphelins et le mari de veuve. Alors soki yo, OK ko pesa veuve, OK ko pesa orphelin, yeba ko déficit nzambe parce que nzambe des fois pesa bango. Alors nzamba ko zongi c'est a tuni biso na bibabi de qui suis le débiteur. Na sana nyongana na futaye. Mbongo na yo ko keno bebisa na ba kabelo te. Mbongo na ko keno ko bebisa na ba chaînette te. Mbongo na ko keno ko sel sa babola. Alors bina mukola suka kotuna biso nazalaki na pasi oyaki kotala ngai te na kotaki na hôpital oyaki te nazalaki na souffrance mais akoloba na ba bazaki na loboko mbali bino boya nazalaki na pasi bosai senga ndeko na ngai préparer demain na yo préparer lobi na yo préparer éternité na yo merci na bono so basunga babola merci na bono so basunga ba orphelin merci na bono so bakena kotala bat na ba boloko na ba prison na ba place to nzambe akobosa na bino ta ko salaka. Un jour, beaucoup moins de beaucoup de gens, mais on a vu ma délivrance à cause de Makam Oyo. Vraiment, émission Zatan, tout comme la souka, il y a émission Nabiso. Vraiment, merci na grâce à Zaki Nassima caméra. Merci vraiment na bande cognos. Il y a une nouvelle tendance, bon, ça na technique. Vraiment, na plus merci chef Jordan. Vraiment, merci na Onyo Subozo Sala pour na Musala Oyo. Batouba kwa Kosabiso. Ngana komi kwa kufunda. Donc on a expliqué ma kamba batuka bongo. Donc son na elle kamo le kaki batuba ba te saki ndenga musaki na ebe na maniko expliquer. Tale saki boy, ya lo baki boy azung saki boy. Mutu mo abenga oh Maxi alobi aloti ndoto. Na bi Maxi tika mama ndoto mama. Tika mama ndoto. Chala mwana lotaki ndoto a oyo ndoto a luambo yo webise makamu yo wana kufaki. Oyo kufa no pamba. Mama baba oyo basana ma sikite. Tika mama ndoto. Tokutani prochainement nzambe apambola biso. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia.